Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Mboka 50 tozosambela nde mpona mboka Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes, bienvenue sur Tindika TV, babi yangonde makambu, kande tolinga okita tina source yango tozawa na kati ya nzungwa ma famille na nzungwa munene oyo na sa de martyrs toyaki awa par rapport kaka ya prière nde babongisaki comme ça tozwa moi quelques personnes moi totambisa moi micro na biso bayebisa biso no na kati ya ezoleka ndenge nini parce que tomoni ebele ya kosakana te ezoleka ndenge nini impact na idéologie to ndenge nini vraiment nde makambo ezoleka na lelo kande ba organiser ke basambela pona mboka yango toza awa micro na bino pe atindika etika la rapesi mate toza dia na mondi ande komoko pembeni awa na opese dia micro mbote mbote mama journaliste kombo nani ndeko tokutio awa na kati ya Stade des Martyrs toyebi tozo sala nini to ezani merci nga kombo na ngai président Chalère nazali président cellulaire ya UDPS lelo toye awa ezali mokolo monene. Donc, balobi prier pour Christ. Donc, c'est-à-dire, église nyonso presque, sali écuménisme. To sangani pona ko kumisa to sala action de grâce. Talaka banda to zoki mokonzi asika o aza congolais du sang. O azali lelo yo ba kinoa ba teli motema tout donc Congo nyonso o to teli motema. Yango nde moni to ko soutenir prière oyo. Talaka avant gouvernement bima avant makamebele bima tozoko prier pour talaka sans prière et le musu ezate yango na moni toye na bandeko toye ko sambela pour nzambata loboko na makambo président Fatia Rosala nyonso kende liboso. Voilà ndeko mobali mozomona te ke mukolo wango bo organiser prière yango ekeka na mukolo to eboni mwana mboka Jean-Pierre Mbemba akiti au moins te ke eza moi provocation quelque part pe bo provoquer. En tout cas maman na ngai basala ngo polémique te eza pe provocation te. C'est-à-dire bango ndenge bazawana Jean-Pierre Mbemba azana batu na ye ya MLC na batu na banga lamuka. Eza problème te président ebisi bango ke non o alinga ko sa meeting agende ko sala ngo na Sainte-Thérèse. Alors ba canaliser ba militant na bango ti na Sainte-Thérèse wo basali meeting na bango donc ba empêcher bango te démocratie c'est koti déjà sala o nyonso yo ezali mais tambola na vision à chef de l'État. Mais au moins il y a un programme na bango de mai liboso ya mukolo ya lelo ke ba koyamba mwana mboka Jean-Pierre Mbemba mais bino pe bo provoquer karana yango au moins tata so basali meeting na bango wana vraiment ke et ko sala vraiment bien parce que affrontement wana ya mukolo ya lelo zo mona ndenge ni bon affrontement mukolo ya lelo pona biso to yebi ke lelo za na journée na no dimanche journée batu nyonso basambela nzambe eza nango te pona empêchement o to sala boete lelo la journée nzambe
zwaka bato nyonso bake beglise oyo bazazazaza na beglise wana na bango bato babima kuna mpo bakende aéroport. Est ce que bato ya beglise bakotungisa bango? Non. Donc kuna biso toyeli makambo ya Nzambe, bato baza mpe na vision na bango ya bato na bango balamuka et consort. En tout cas chance topesi bango nyonso, tokotisi ya démocratie, toza sous na tante balanda bato bakima mbangu ezali te tosala bango confortation moko boye mpo bango te. Soki bango balobaki lelo, soki président alobaki yango eza jour oyo neti lundi mardi, là tokoloba idée mosusu, mais ezali mokolo ya dimanche. Mokolo ya dimanche ezaka mokolo ya losambo, eza mpo na losambo. Soki ya ponaki ya dimanche, bamilitant na bango bazala na courtoisie ya kokende koyamba ye, bakende na place na bango topesi bango Saint-Thérèse basala mitingi paisiblement comme tout citoyen oyo aza congolais. Voilà, merci to so pe pas na sima mbote papa. Mbote mama. Tomoni on a sadi ato yebi tozo sala nini oyeka milulu ndenge babongisa ki to ndenge ni to na esengo ya Jean-Pierre Mbemba mwana. Non, biso to awa ezali pona prière o ba organiser ki na ba pasteur nyonso pona koluka kosambela pona nation pona mboka mobimba. Nde yango to se retrouver na kati ya stade de Martyrs pona ko bondela et puis ko soutenir vision ya mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ozomona teke eza provocation parce que kana mukolo to oyo yamba mwana mboka Jean-Pierre Mbemba zongi na mabele na ye bino pe na veye na bino. Ozomona teke bo provoquer ka la muka biloko abonezo pe sa Martin Fayulu kanda. Te biso tozana, nous sommes dans la démocratie. Fayulu la muka na bango ezali plateforme ya bango politique au basali. Mais biso na kati awa ya stade de Martyrs to pona ko bondela pona mboka na biso. Ba oyo pe balingi ko landa Fayulu ou bien Bemba ndenga ye eza mabete eza démocratie bango balandi ko yamba présent bango bord et tout biso pe te pona ko sambela pona mboka mobimba iko pena to samba pe pona bango donc to sambela pona batu nyonso nde to aboye. Voilà, merci vraiment de Komobali mbote nde. Mbote mama journaliste. Moi liloba tomoni on a kati ya stade to ebite yo po ekaka na ndenga ya losambo to epene sengo utaki aéroport pona otala Jean-Pierre Mbemba to ndenge ni. Oui, ngana ozala mwa mukuse po maloba nyonso na banda président na biso cellulaire auti da koloba nyonso. Oyo ezali appel à chef de l'état nde asenga na basali ya Nzambe. Tokuta na mukolo lelo ya dimanche pona ko remercier Nzambe na ono so saleli biso na bevenement no se uto leka na kimia nyonso. Le président ba to kumisa Nzambe to pesa ye lokumu pour continuer zuko salela biso ya mingi ya minene pour na mboka na biso. C'est ça yango moto kuta na mukolo lelo. Voilà, merci vraiment tokota na kati. La filmé au thé. Tout dans la question bête.
Voilà, tout ça, on a tout côté ce qu'on a quatre ans, on a moneno ya ma famille, donc il danger. Tout le monde a ba danse mo rebi na mawa, donc ba takimbangu baza, donc ba sangi simo ba église belé, na ko sambela, ba kubisa nzambe na ndenge bokonzele kina kimia, yango to ça wa to eka ko zwa bilili, to eka ko tala nde ba na mboka ba sambela, nde ba na mboka ba sepela, na bokonzo ya mboka na bango vraiment to ça ma ebele vraiment comme ça. Toyeba soki eza ndenge nini vraiment to redémarrer liso na biso kaka par rapport kaka ya makamka ndenge zolekana ndeko mbote mbote mama tokuti ona kati ya stade toyebi te eza ndenge nini olalaki awa o to eza na esengo kaka ya ndenge ya kosambela mpona mboka na biso to eza ndenge mekana koexplike bato bazolanda nalalaki awa te me nalaki na ndako ntango nayoki likanisi tata ya mboka alobaki mpona koya kobonza mboka epa nzambe parce que mokili mobimba eza maboko nzambe mais ntango papa mokonzi mboka azwi likanisi wana parce que nyonso ebandaka na molimo mpo mboka ekende liboso ifo nanu molimo tobunda na molimo mpo elata nzoto yango eloko tokosala oyo tokolakisaki nzambe nde mokonzi nyonso ata mokonzi na biso foti azali mais ayebi areconnaitre ke ata nga naza mokonzi na RDC mais likolo ya bakonzi nyonso eza nzambe na likolo ya bakonzi nyonso. Mais ozomona te ndeko eza provocation parce que toyebi lelo jour mwana mboka mbemba auti okita na mabele na ye azongi na mamboka na ye mais bino kaka veye yango na priere yango boorganize kaka le même jour wana omoi teke eza provocation contre la muka te mokonzi ya mbemba azaka moko mokonzi ya foti aza moko eya nzambe omopana awa eya likambo ya nzambe soko président na biso ndenge aza wana akolala boye alamuki mpe mekei mokolo mpe maretire yango ndenge mpe ndeko na biso frère na biso mbemba akoya boyeka na nzela mokolo mpe mabendi pema mais tosangisi nyonso ozalaki ke mokolo pema wana totombola ye yango tokakata kotombola ye totala bacouleur te parce que nzambe akaka na couleur te nzambe akaka moko mais ozomona te olobi bien mais bango quelque part na ngambu na bango basepeli vraiment na likanisi oyo te loka boprovoke bango omoni biblia ekoloba boye balakisa mwa mbongo moko apalata weke oyo elongeza na kati eza nani ya kaisala topesa ya nzambe ya kaisala mboko oyo eza mboka nzambe ale muloto akufaki mpona mboka oyo ayemba nzambe alobiki moto ezikisa misala nyonso ya satana oyo ezaka na mboka oyo eza pamba te ngongango ebelemi parce que likanisi ya boye banda kongo ebanda etikala kosalema te mais lokola esalami boye seke nzambe ayoki kolela ya basali na ye ayoki kolela ya bana nyonso bakendaka mangoma na mangoma bakende kosambela lelo nzambe ayoki parce que mutu azo représente biso eza président de la République mais nongo azwi likanisi wana seke nzambe ayoki ayanoli yango toza lelo bele bazoloba na ngambo alamuka ke ba frère na biso frère Maiki ba mukuna bango mpe bakomi na makambo ya politique on dirait que bango mpe bakomi bapoliticien retour na bango ezalama mabe parce que bazomikotisa na makambo eza ya bango te oloba nini mpo na yango bon omoni oyo eza désir ya mutu babombaka yango te mutu ye moko nde ayebi eloko aosala mais ngai na osepela kaka moko omoni so ozwi affiche wana bakomi son excellence président de la République et la nation congolaise soko ozomisantika na congolais okompane okoyena esika boye mais oyo etali makambo oyo ya bayi politique awa eza te soko misantika oza congolaise mpenza mabele oyo nzambe alobi ke obota mawa mpo ngai nasenga nzambe nabotama congolais te mais nabotami congolais etango nabotami congolais nzambe wana ayebi engongo ebelemi ifo kongo etombwama sikoyo basangisi combien de mangomba eza to eza mutu nyonso ata osambela na église mosusu okoki koya to eza kaka namoni kimbangu namoni mpe nayebi te mekana bon toloba mangomba nyonso ezali parce que lingomba moko oyo esangisi mangomba nyonso eza nde nation congolaise nde lingomba parce que tanto kotelema tomona libendela ya RDC na se libendela ya RDC toza na bangomba ebele mais awa babengisi nde drapeau ya RDC ezalao so eza congolais oyao yango moni bandeko na ngai ebele baza wana baye mpona na drapeau baye mpona lingomba te. Voilà, merci ndeko mana gentillesse na yo, merci.
mobilisation prophétique. Boya. Boya pour vivre. En tout cas, Moukola Lelo, vraiment, donc, c'est une date inoubliable. Inoubliable, c'est un mozanin. C'est un mozanin, ma classe, pour Nzambe, se manifester. Na gloire, en Nzambe, vraiment, et ça, quand il est si carole. Et ça, donc, moyen à l'obésité.
bino tosali yango donc bino bosali yango boyepesa wa mokonzi ya mboka. Merci beaucoup. Vala kaka ndenge touti na kati kaka ndenge bouti olanda ba image oto ozwela bino ya kitoko ba interview vraiment ezalaki ya kitoko makasi na elengi de biso mo tozolanda déjà toza en direct awa na kati ya stade de Martyrs donc plein kosakana te pi bato bazoya ka bozomona bino mo mulongo kuna de bato bazoya oye bafuye yo soza eloko ya mabe oleka te et puis soza eloko bien comme ça oleki bino mo bozomona nde bato bazoya kaka donc plein bato bazoya kaka ya kosakana te donc milulu eza awa donc ya kosakana te donc bato bazokumisa nzambe de ba frère na biso bemba musique nzambe bazana kati de marambo eza nango dans les bons vraiment bato baosambela kobina de bakimbangi sepe to moni bango pe na kati de ezeponi nango ekolo te poni nango nini église te donc importe quelle église nyonso okoki koya na yo kosambela elongo moko parce que eza makambo na biso nyonso na mboka eza avantage ya mboka eza pona mboka poto bundela ekolo na biso donc yango wana kaka nazotika bilili oyo napesi bino nyonso bambote bisika bozali vraiment na bosani napesi bino nyonso bambote bisika bozali na bosani te na baboss na nga na rife kisombe na papikeli bambote na bino ma ebele bisika bozana na bosani te na semegi na nga ingénieur Fido Kata Fumbo Eugène Bertali napesi bambote be na bosani te na vie na nga Pichu Mantoana napesi bambote mwana poto akala kande na ucholoba na bosani te na vie na nga Delpiro Matuba MP3 na peso ba mbote mwana poto atongo Delpiro Matuba MP3 mwana poto atongo ba mbote na yo ebele talarara yo ba mbote na yo ebele na pesi bino nyonso partout bisika bozali vraiment to pesi bino ba mbote ebele vraiment bo continuer vraiment ko benga biso bo continuer ba numéro na biso za la kana afficher pour na bino vraiment pour na conseil pour na aide pour na maram nyonso vraiment tozana pour na bino mo bo Holanda bino mo Zolanda bilina bino donc tomoni donc entre Félix entre Mbemba donc Nzambe ka mto zali kolo donc to juger te bino mo bomoni kaka Nzambe ka mto zali kolo na bango nyonso donc to yebite bino mo botika na sima to yebite so to lobani parce que biso ba congolais tozanga ka commentaire te mais awa eza marambo ambiance mais eza marambo ya kokumisa Nzambe ciao na pesi bino nyonso partout ba mbote bisika bozali bye